Bonsoir, vous êtes Stéphanie La Rose, à La Roche. Bienvenue encore dans La Roche. Le belle dame aux Alinda Kunayo, bienvenue. L'on est à votre soleil, sur le dernier copo na fort de tenayo, aux qui fort de teint et comme mission poso kitoko. Comme tu as dit que les belles dames fort de teint, ils ont la pour nous comme biso joli, pour nous comme biso batage, pour nous comme biso ba poso qu'ils allaient bien te, comme biso pour na biso, comme biso poso na biso kitoko. Fort de teint, ils ont la kamona teke pour nous comme biso poso. Pembe on a te bien biso nyoso mais akana pour ko match poso oyo zanango mais ekomisango propre donc lona y a pour penza ko aider pour avoir vraiment un message tellement ébélé que la rose la conception de ni ko pour na fort de tenayo ils allaient vraiment facile donc comment on facile na ni pour nous expliquer le comment ko pour na fort de ten ou ils allaient ayo comme te bi ki ba te bele ba donc biso batu mwindu tozakala mwa problème ya be elongi au monde ozali na elongi koto mususu ozali awa pembe koto mususu ozali mwindu ebe awa ozali mwindu koto mususu ozali pembe so tali biso batu mwindu tozala vraiment te ke pona biso ezala couleur moko à part que ceux qui mutu wana ezali métis mais ba métis mususu omona kazali clair makasi koto mususu ozali lokwa mwa orange ezali ça dépend ya poso ya mutu le belle dame yango lona ye apona kopesa ba technique oyo kokosala ke pona poso na yo poudre na ntongo tshana poso na yo et match et comme son couleur moko na elongi na yo to rappelle un problème sur mon film so zali elongi na ye azali mwindu mais kingo na ye ezali pembe zali na film so na couleur ezali nzoto mobimba ndenge moko tant que kosomba faux de thé dans les belles dames il faut d'abord que tu na mutu que zali faux de thé ya sikana no sale la thé zali première fois osomba faux de thé na soko kene tipes ba teka ba na ba magasin ba teka ba faux de thé na cosmétique ba teka ba faux de thé OK kuna bazaka na ba simples bon pour ça ba simples moko ya mikie même so qui na marque surtout moi capé ça tellement trop donc même na ba kiko ba pesa ngo soko singi bango kuna mazani parce que ba lumière za makasi ceux qui lumière za makasi les belles ils allaient vraiment pas si pour na ko ba faux de thé wana o komona que na lumière wana ba opso que faux de thé monsieur joli monsieur bien pe baza capé trop pressé au monde on lingani ni kina ozonga ka okende par exemple parce que ba teka ebele mais techniquement on peut sortir que comme faux de thé il faut d'abord ba meko faux de thé wana oui ba ko meko faux de thé problème ezate mais ko luka ka teka osomba faux de thé o tomba mekio kosoma na faux de thé wana te uzana mbongo no biki kosoma faux de thé na yo bomba mbongo na yo e yaka lobby na ngo sikoyo lobby na onde yaka kosoma faux de thé wana pour la nini ezali vraiment important ya yo ya kozwa simple ya ko meka faux de thé wana avant que obimisa 20 livres na yo avant que obimisa 30 livres na kosoma faux de thé parce que ezali mbongo ebele uzana msati ka kosoma faux de thé et au regretter na ndako bi ba lumière wala sa kinga faux de thé za kinga bien maintenant na ndako molili faux de thé comme mabe non za parce que couleur au sombi ezali couleur noté donc lumière betaka biso et ça la kabiso couleur mususu na couleur oza na poso na yo donc malamu tant que kosomba faux de thé na yo o mekiango o sepeli nango o sengi bango ke ba pesa yo s'impose ba pesa yo exemple simple exemple a comme même baso na français anene donc ba pesa yo simple wana ya mukie ya yo ya ko memananda ko ba ko komelo pe kombo ya faux de thé o ba mekio tant que nandako na o mekiango surtout tu mekiango parce que un ami qui va me soumettre à carton qui est maquillage na yo que ma faux de teint na yo au moins que je la maquillage non comme moi au lingate que au longolango pour na o make faux de teint au moins au lingato que o make ngo bisika que ya ko make ou ta ce que match ça peut technique moko ya bien té donc au lingate que make ka faux de teint non ou bien art la technique on make awa ou bien make awa moni qui match non et belé ya basi bazaki maboko na bango et matakatena elongna biso bato mwindu pourquoi parce que sokola ka basani to simba kama ya moto sala ka musale belé na maboko au moins même chose que ma boko na biso ezali mwindu ke elongi na biso donc yango na soki ko meka faux de thé dans les belles dames o meki yango atana mali boko ndoko meka wana mais o sengi bango simples avant que bimsa mbongo na yo osomba o sengi bango simples ba pesa o simples donc o na ndako lobi nango o longola maquillage o tie maquillage o zaki na maquillage asika o latisko faux de thé o ba pesa que simples wana et o vandi nango journée mobimba les belles dames o mona ndenge faux de thé wana ekosala yo so komoni ke o sepeli na faux de thé wana et ça lui bien o moni que pour son ali et où meli ko bimsa oui bien pour son nom et ça ba graisse belé belé bien et ça lui qui to kona elongo moni pas que oui faut de thé oyo eza penza o ngana okende ko somba après cela ndo ke ko sa nini o kende na shop wana oza pesa sute ke ba mekayo o la tisi bango simple numéro o ba pesa que faux de thé nde yango okoya ko sombela faux de thé na yo eza vraiment facile.
Pour la couleur nanga tu n'as pas faux de teint et là qu'on a ça la pour la comme faux de teint on a n'est pas que faux de teint on a couleur nanga na longola ka maquillage te les belles dames non na longola maquillage na ko c'est bien tu sais que son ba faux de teint na longola maquillage te que non na longola maquillage nanga ba mekanga non na mona ngoza tellement musala makasi et là qu'on a ça la kana zoka 3 couleurs aux ali la eza couleur pembe nanga yi donc nous avons 3 couleurs aux ali pembe nanga ya ngondi na komeka na meka ka couleur nanga awa. So na awa na parce que awa na elongi nanga ezaka presque ndenge moko parce que couleur elongi nanga ezaka clair elongi nanga ezaka mwindu te so koza elongi no ezaka mwindu ukomeka ngo awa boy na meka pe awa mais na meka na kingo te parce que kingo nanga ezaka clair même awa na ezaka clair ki nzoto na ngai so na luka keto na zo meka fo de te na ngai na meka la fo de te nanga awa oui na meka liango awa boy. So mais qu'il faut être non au commun qui est match na elongi na yo mais ça 100% qui est match il faut toujours que ça kaba s'impose donc on a qui dans 3 couleurs aux ali pembe ni moko na couleur ya nzoto na ngai ya on na komeka awa boy et couleur on a komona qui et kotinga na poso c'est dit que couleur on est couleur na ngai les belles dames ya on na singa ba pesa nga s'impose non mais on peut savoir un exemple il y a concealer na ça na on a faux de teint on na ça nango donc concealer on a ça nango ali Elegant pour concealer non l'accepte ndenge na make faux de teint parce que koloba peut-être vous comprendre te non l'accepte comment na make faux de teint nanga non check concealer nanga awa boye nebo moni wana na check concealer wana to check que concealer les faux de teint to check que vous allez première fois de teint na make pour nous la cire na moni que nous avons cire que vous allez faux de teint nanga et non sous faux de teint sous vous allez ya moi mwindo na quoi sous komeka non check deuxième fois de teint. Et la deuxième fois de te bomoni wana vous allez deuxième fois de te dans na meki na tel chose allez pembe nya poso na ngai nazaka trop sur vraiment te donc la troisième fois de te on a moni ki za pembe nya poso na nga na ki na troisième fois de te na ngai et non ben la troisième fois de te na nga les belles dames binomoko botalande ezali bomonique non ya pembe na caméra so na tie on a longi nanga les belles dames première fois de te o bomona ke kwa ko katanga kingo et ko sa ke kingo nanga ebimi mwindu elongi nanga ebimi pembe parce que tant na okanga photo flash tant ko pesa et ko simba te parce que e ko bebisanga vraiment elongi donc on a ko zongo te po attention na benzo bozomona ke ezo simba te na poso nanga et to ke na deuxième o bozomona fois de te oyo ezali mwindu eza couleur nanga te oyo soki na benzango monde ezali eza mwindu na mona ke nakobima nini nakobima molili ekosimba peut-être mais je préfère je dis bien je préfère même kotia oyo parce que tant kotia cancelaire le kolo nango ekobimisango bien mais pour non pas coller yango moko comme faux de terre moko sans cancelaire non tiango te parce que bon nini ezali mwindu ekosala nga mwindu sala ke elongi nanga ebimi mwindu et nzoto nangai ebimi pembe donc oh non kotiango te surtout to ki nesko na troisième fois de teint na biso ezali o bozomona o ceux qui na benzi yango les belles dames bozomona ndenge elatinga poso mbala moko fois de teint oso na meke bona liboko na ko tiango na elongi les belles dames et couvanda nga bien na elongi peut-être ko tia kuna benzi yango na beauty blender to benda kaona pona ko mumu ndenge ekeina poso nanga donc ba fois de teint o mi sat na exemple ndenge na sala ka fois de teint mais na ko sala mo bono za happy mais les belles dames non somba mbala moko te that's the truth non somba mbala moko te na ko zwango na sengi bango samples mais ça va pisa nga samples ndi yango na ko sala na ko mekala ndaku so na zali happy na ndaku na ko zongela na somba yango ok na couleur haute parce que couleur oyo ekosala yo mwindu couleur oyo kutuko meka même pas parce que couleur oyo ekokisa onde soni so ke ko somba fois de teint et faut de teint couleur na ezate les belles dames na kolobake so ça pas la pour ça faut de tout ça pour ça que la teint couleur na eya na kolobake so c'est la numéro 10 na kolobake au numéro 8 ya c'est à faut de teint au c'est la numéro 9 ce qui zalaka donc kolobake au numéro 8 que numéro 12 parce que numéro 12 les belles dames ekosala trop pembe ekosala bien te ekokata o kingo tant ko tia ba concealer et tout au monde que numéro 1 ekosala trop pembe ko bimsu ki to côté mais ce que numéro o ezali ya c'est numéro 10 c'est numéro 8 tant ko tia concealer ko tia ba contouring là o tia ba poudre non les belles dames o comment que elong non et que ma toujours clair parce que concealer ça quand on a pris un repère c'est lumière au moment que elong non ko bima belle donc ezali vraiment nécessaire il y a eu pour na fois de teint o ezali ya bien parce que comme dans le bac que les belles dames fois de teint ezali vraiment fondation o ezali ya maquillage ce qui fois de teint non ezali bien te au moins que
attention au type bloc on a mis sur les bien rouge lèvres on est bien comment on est positionné comme mettre parce que bazo mon emballement que le cause tirer ils allaient nini ils allaient fort de terre. Donc voilà, c'est ça les belles dames. Il y a mon équipe pour tout na bino li comme faux de thé dernier recours pour na faux de thé et ça là qui toko donc faux de thé vraiment ils ala kalo comme encore important dans maquillage, c'est vraiment important pour nous encore ba faux de thé na aux alliés bien. Donc j'espère que vidéo oyo et baxelio implice les belles dames que vous santé que aimer vidéo oyo et que ça langa bien puis que vous santé que vous allez abonner la chaîne nanga Yala Rocho et que ça langa bien makasi que vous santé que la nanga na tu Congo na CPLA TV. Merci na Boss Brothers. Merci Néom Tolanda Kangai. Wana tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye.